Sikoyo maman maman lobi papa Simon abengi ete bongo atako na bino papa tang musu bolinga kite maman yoka et bino papa tang musu bosolaki na papa Simon na pembeni rien papa zako non plus mais na yoki okendeki na maman kwa kiadi na ndako na ye na kendeki makamuni ni ya malamu na kende hôtel parce que sa grande sœur nanga mais ata na moni asali signe te na lobi c'est pas normal na ke na ke otala. Mais pourquoi quand il pas grande sœur na linga ko kende pa papa zako la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges ba français ba vous mentez il en restera toujours quelque chose Tazarego Kende qui vivra verra. Marie-Paul Oncelou, Lyon, France. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21 si vous voulez pas rater les chansons. Les paroles de nos papas. Maman Bote. Bon, tout au solo là, na maman. Et vraiment, n'a pas si na isengo. Tango bino bozago ya na maman décision ni nezaki na bino tango bozo ya na kisasa. Décision comme telle ezalaki pour nanga personnellement. Pambate avant to ya to sengaki. Tozabana na nzambe to sengaka toujours. To lobaki papa osa ezali. To kende na kende poto. Po ete to kende kisasa. Posa ezali to koma na nkamba. Mais wana ezaki bomoto. Oyetikali to tike pai na yo. Soki omoni ete to kokende facilité biso nzela nyonso. Kobanda kisasa pai nga na utaki poto Canada. Na kena poto Kinshasa, Kinshasa Nkamba. Mais soki omoni ete esepelisi yo te oza na ba facilité nyonso na ba possibilité nyonso pona ko contrer likanisi oyo ya ngai. Et c'est ce qui a été fait. Na longwe pai nanga na ye na zu mama Emily na ngai toye kisasa pona ko continuer et commis ba problème. Ba problème oni maman parce que toyoki te bino moko bomoni ndenge bo fonctionnaka o bino moko boyebi. Ba problème donc pona ko contrer biso to komate ba spéculation bandi to yaki to lingi ko boma papa zako to lingi ko kende ko longola ba corps ko exhumer ba corps ya papa to kende na wapi to yebite. Bref mutu na mutu atiaki oyo ya ye po ete batu bakoka ko s'emporter ou bien ko s'énerver poto komate batu basilika poto komate to sala ki pe oyo kokaki c'est-à-dire to kende ko kutana na mama Sifa mama na mokonzi ya mboka pona koyebisa ye likanisi toza nango parce que to boyaki to kende soki problème eki kokweya ekoya na mutu na biso yango wana tomonaki malamu toluka ba autorité oyo compétente po ete bakoka kotala dans quelle mesure bakoki ko salisa biso pona kokende nkamba. Donc en bref to salaki maman amekaki ko sala oyo yaye mama Sifa amekaki ko sala oyo yaye à côté. Bon kokokate peut-être pas mais bon baka les angité. Il fallait qu'il prévu de voyager le 3. Mais vu ma cambo peu espoir que l'obikuna va faire sa réponse, tito comme il est le 16. Mais maman, nakani si binonde botosite, pambate ba pesa ki procédure. Izanongo kondolukela na mama Sifa te balobika procédure na mukuse ezali bozonga na paroisse na bino bosenga kimbangi. Paroisse nini parce que ceux qui basa atio libanda kozonga na paroisse en principe muto batia kalibana parce que babengani biso. Alors ceux qui babengani biso kambeza pona mutu nyonso kimbangi to kendo zo pa ya nani. Balobi na bukama. Mais puisque parce que babengana ki biso kambeza pona biso nyonso. Mais non, papa Simon atindi mutu alobi que ça va apaiser autorisation sikoyo bokende
apesi autorisation na pasteur bozwa kimbangi boya nkamba ça c'est pona ni bino boboyi kozwa kimbangi non kozwa kimbangi est-ce que ça aussi ça makam mais peut-être on le dit bien peut-être on le dit bien peut-être parce que bayebi bien que tokondima yango te bakambu nyonso bango bazo koloba na biso bayebi que ekolingama te pamba te départ eza faussé ba faussaki déjà calcul banda et bandeli eza lolendo maman lolendo te na moi nzambe aka lolendo te tozo luka kozala pena nzambe toza lolendo te yango bango parce que ceux qui ndenge bango bazo loba lolendo na kanisi toyebani moko na moko ayebi ezaleli ya moninga na lolendo tokoka kokende plus loin mais ceux qui lelo tomi kitisi tozo yoka kofingama oyo nyonso bazo sala biso tozo tala bango eza question lolendo te na kanisi ceux qui bango balobi lolendo alors baza ko utiliser mot yango mabe pamba te lolendo bango bazo pesa biso na ezaleli oyo biso toza nango eza kokokana te. Mais maman en deux mots pona nini siko bolingi kozwa kimbangi te c'est simple to boyi kozwa kimbangi to boyi kozwa kimbangi parce que ça normal te to boyi kozwa kimbangi. Oui papa nga motuna na mama ezali boye bon tout tigna lingomba Nkamba c'est votre village natal banzoto ba papa na bino ba boti bino ezakuna nzoto ya koko na bino grand-père na bino baba simu gimbangu pe ezakuna mais pona nini bino boni ko kende Nkamba te en dehors de l'église c'est votre village natal nzoto ba papa ezakuna boko kende bo s'incliner bo dire que bon eza ba tomba tata na soto ki kotala mikoleke bele mais poni ni boni ka ko kende Nkamba te voilà. Bien que vous ayez résistance, beaucoup de gens non, c'est notre village natal. Toza ko boya ko kende eza na ngo na sens ya nini ya mabete mais problème yango yo ko kende na Nkamba na makasi eza na importance moko pona biso te bango bazui ba papa en otage pona sala biso passe parce que ebandeli ya likambo biso nyonso toyebi comment et c'est pas ça qui a lelo yo bakomi kozwa o Nkamba disons ba papa en otage to comme sous na Nkamba pekisa biso to comme Nkamba lelo so to ken Nkamba ba problème e kubima ba kolinga ko brutaliser biso peut-être pas mais bato to kozala na bango tozana ba chauffeur tozana ba boy chauffeur to kozala na bato ba kolinga kolanda biso ba ko brutaliser bango. Imprudence moko ekoki ko salema quelque part ba beti mutu auto mutu azu problème ekoya na mutu na biso rien que pour ça ya ngwana tozo boy mais ce que zalaka ke to kende kaka boye to kokota na biso mutu ko sabiso lo komoko azate mutu ko sala biso lo komoko azate mais to boyinde brutalité de la basta la brutalité pas batu mususu parce que un mot déplacé pour moi ça passe. Mais muto tozana ye ekolekate. Siko maman maman lobi papa Simon abengi ete. Bongo atako na bino. Papa tang musu bolinga kite mama yoka e bino papa tang musu bosolaki na papa Simon na pembeni. Rien. Rien. Papa zako. Non plus. Mais na yoki okendeki na mama kwa kiadi na ndako na ye. Na kendeki. E makamuni ni ya malamu. Na kende hôtel parce que sa grande sœur nanga. Mais ata na moni asali signete. Na lobi c'est pas normal na ke na ke otalai. Mais pourquoi quand il pas grande sœur na linga ko kende pas papa zako mais malheureusement na zaki déjà na rendez-vous mususu et que temps et les cas qui na mona soki na sali na kende pas papa zako parce que na sala to fait tout na tali bande ko nyonso baki na mbinga na biso na meko kote pas papa zako na ko obligé na kote pas papa chat et pas ya mama leki et na ko ya ko comme pas ya papa Kakwati a dit que ça retard parce que la Tubazako Zelama depuis 15 heures et qu'il était déjà 17 heures donc je n'avais plus le temps il y a un moment qui n'a qu'un décret pas Kakwati a dit bongo le lendemain na salana sala ronde de la Tubazako accueillir ça bon chaleureux je peux le dire non mais bon j'étais là au solo j'ai fait ce que je devais faire mais Omega Going j'ai parlé de tout sauf de ce problème là. Mais au moins, non. Parce
Parce que c'était le grand problème. Non. Justement, ce qu'on dit, on dit qu'on aborde mutu, bon bandana nous a décrisper climat et si mal on apprendre. Parce qu'il fallait d'abord commencer par quelque chose. Conclusion, nous avons ce comportement. Nous avons affiché. Est-ce que vraiment même avant ou maintenant, est-ce que vous avez analysé comment? Non. Il obéit, mais je ne veux pas de. La ligne pour le vélo roté, où il m'a spéculé dans la ligne. C'est ça. Ah, mais. Tu n'as pas coupé ça. Voyage Boyaki, na maman, c'est un voyage. Ozali Kolanda, Kimbangu 21. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21 is number one. Stay tuned. Kimbangu 21, ici on travaille. Ne pas bouger car vous êtes bien sur Kimbangu 21, number one. Vidéo oyo outi Kolanda, ezali kaka première partie. Soko sepeli nango, olingi kotala ba partie mususu, luka yango na groupe WhatsApp les news de Kimba. Les news de Kimba ezali deux groupes. Les news de Kimba 1, les news de Kimba 2.